naluta tembe nakomona pasa pamba mawa yakosalisa mobali ye mawa soki abimi akoyeba ngai te bota ekati bolingo nakobwaka nzoto kisi ya bandeko nakosala nyonso ngai na ye tokabwana anga malelisabo angai naluta tembe nakomona pasa pamba mawa yakosalisa mobali ye mawa soki abimi akoyeba ngai te bota ekati. Bonjour, bonsoir, bandeko bandaka papa FTM ya Congo Milolo. Na pesi bino nyonso mbote mingi place bino bozali. Nazali wana kaka pona koinforme bino makambo ya mboka soki ezali tokoloba. RDC ezali nga, RDC ezali yo, ezali mboka na biso. Balobi atosala politique te me politique elanda na ndako na yo. Tango lobaka politique elanda na ndako na yo, boyebi babikakata ndenge ezalaka. Na fin du mois, faut continuer la bande comme moi quelque chose. Faut foutre ba école, mutabela, faut continuer bino moko boyebi ndenge nini ba diaspora baza ko nyokwa mama kasi pona bandeko oyo batikali na mboka. Sans plus tarder, lelo na kolobela makambo ya ndeko d'abord Mike Mukebai oyo ezalaki prévu lelo lundi 10 février abima na pouza makala. Na grande surprise ezali bato bakendaki kokende kozwa ndeko Mike Mukebai na makala ozali prévu fala abima lelo. Ba informer bango ke akobima susu lelo te. Raison et banité. Est-ce que mutu moko abetaki singa butu po na pekisa liberté ya mai ndeko Mike Mukebai toyebi te. Mais ezanga makambo politique. Toyebi te tokoko akize mutu te mais oyoyo bakateki pona bima ezali justice na biso ya mboka. Soki bakati likambo mutu nyonso tout faut exécuter justice wana. Mais ndeko Mike Mukebai na yebi te na minute ono naza kobetela bino masolo awawa soka kobima pre. Mais lelo oyo na tongo batu baboyi Mike Mukebai abima. Soki pa bimi après na ko informer bino. Ba criminel baza libanda bato balobaka bosolo pona mboka baza okangama. Naza ko adresser na Félix Tshisekedi yo mozali président RDC. Parce que tolinga te azalika président RDC. Yo mnazo représenter biso partout. Yo lobaki état de droit. Mais ben état de droit ngo depuis au pouvoir na début tokome komona mwa bilembo. Mais mikolo nyonso tu esili bilembo oyo état de droit esili. Manifestation bakomi kobeta batu masasi balacrymogène kobeta batu bakomi kokanga batu insécurité komi makasi na ville ya Kinshasa na butu ko enlever batu makambo ekomi ebele nalobi te ke enlèvement ebande pa na yo te. Mais yo promettre biso ba état de droit. Exemple ya Mike Mukebai. Bokangi ye botie na prison.
en tant que député akoki kozela mpe bapene na ye libanda po akokima na ye te. Boyebi ndako na ye, boyebi place asalaka, boyebi makambo na ye tu. Me bokangeka na kanai. Ato boyango Félix, comme eza régime na yo, bato bakoloba kaka yo. Bato bakoloba kaka yo, comme eza parce que régime na yo, yo mto président na minute oyo yo. Vraiment meka ota likambo ya Mike Mukebai na yebi soki pourquoi lelo abimi te na prison na yebi te. Mais intervention za kosalema na bato basali mabe, basali ba viol. Bato bazo ba vidéo ya mitakala bazo bimisa libanda, ba pasteur, ba artiste musicien. Boza prêt à défendre bango. Pour ba kende ba prison te. Mais na osenga na yo en tout cas vraiment pour une fois encore intervenir na makama Mike Mukebai abima. Na yete bokangami na ye soki yo poza na kati soza bato ya FCC soyani de toute façon boza coalition boza bato moko donc bobimisa ye ndenge justice akata makambo na ye azali innocent bobimisa ye aza mwasi na bana quand même pona sujet wana ya Mike Mukebai en tout cas soki nane na obi na osa émission bo soka obima après soka obima lobby na ko informer ka toujours bino mais lelo oyo en tout cas na minute oyo Mike Mukebai ezalaka na prison ya makala na okende susu na makambo ya o etali makambo ya procès ya Moïse Mbiye bandeko ba congolais totika na ba distraction. Moïse Mbiye ye moko kuna aza koloba na tribunal ke Eliane aza fiancé na ye apesa ba promesse akobala ye aza mwasi na ye alingi ye siko biso taye biso na nini ya bandeko botika justice asala mosala nango soki bakondane ye totika ba distraction makambo eza ebele na RDC ya kosala eza ebele bato bakokufa na bahopitau maladi bakisi eza te nzala mbongo eza te babiloko emati biloko to emati bato mosusu baza impeye na minute oyo baklasi bana batonami ebele bana baotanga bien te makambo eza ebele banzela ebukana ba inondation makambo eza ebele na RDC ya koloba to doze na makambo Moïse Mbiye totika makambo Moïse Mbiye comme eza maboko ya justice asala makambo na ye ndenge kosala me na kosenga na bakonzi ya mboka bo intervenir na makambo ya Moïse Mbiye te po tozoyoka batrafic d'influence mpe eza kokota bato baza kobeta basinga no ake asala prison te fo bobimisa ye banini bapression ezali makambo Moïse Mbiye ezali eloko moko babenga yango na français jurisprudence ezali mbala liboso pasteur bamema ye devant justice asamba mpona makambo ba viol makambo ebele batouchement sexuel makambo ebele soki justice okati makambo bien te bapasteur oyo bakoya na oyo basalaka mabe bakokontinue pasteur bayebi kaka ke impunité eza nango total soki azali coupable fo bokondane Moïse Mbiye so nayebi soki aza coupable bokondane ye boya na sentiment te parce que koteya bapasteur mosusu na bajeune pasteur oyo baza koya ya mikolo oyo baoba asalaka boye bakondana nga mpe so nasali yango
baokona nga lokola ye bosa justice ya malamu eza exemple mboka etambola na justice soki justice ezali bien te mboka ekufi makambo te ekufi trafic d'influence botika yango botika bajuge wana basala likambo na bango bakata makambo na bango kitoko oyo asalaki mabe ifo afuta so azomérite prison akoti prison so azomérite bamande afuti bamande c'est tout. Na okota troisième sujet bamakambo oyo te koleka makambo ya IDPS oyo base na limete batumbaki bapine bani parce balongoli gouverneur na bango balingi sous coalition te balingi sous FCC te vraiment bon bazo revendiquer ba droit na bango ya démocratie c'est tout à fait normal mutako pekisa bango azate mais eloko oyo nazo rappeler bandeko na nga ya IDPS to bandeko na nga ba congolais base ya IDPS oyo ezala na limete ezali République démocratique du Congo te ezali RDC mobimba te eza mwa bato oyo balingi parti na bango ezali normal ezali logique ba défendre parti na bango ezali démocratie mais ba exigence oyo bozosenga Félix na ba cadre IDPS basala baokoka te bozala ba réaliste botika mamba sentiment Félix Tshisekedi alobi aokabwana na FCCT yena Vital Kamerhe baokabwana te botika ba aventure ko base boyokati Félix alobi aokabwana na ye te akorompre alliance na ye te na FCC na cash botika otinda ye bamakambo oyo ke ye moko alingi na ye te mutu soki aza kodinda na mai ata avadinda kufa omoi aza kobetabeta mutu azobimisa loboko na ye mpo na mutu abenda ye azoganga me mutu aodinda na mai azosenga osecour te azomanifeste te eloko moko ke boyede nga bino bokoyede na nini donc botika bamakambo wana comme lokola baaventure Félix alingi alliance na ye saute mouton to saute mouton esila te Félix alingi alliance na ye base ya IDPS boyoka mwana mayele ayokaka ba travaux esila te ye moko alobi naza toujours na alliance na nga na FCC naza toujours na cash bolingi nini lisusu parce que soki état de droit ekoti soki mboka ekomi kitoko soki misala esalami na mboka soki makambo tu banzela ebongi makambo te ebongi na ndimi te bozala na 12e miri bovandi bobetaka masolo ntongo ti midi pokwa na bamwa ya kini wana bovanda wana te bokesala misala bokelambuka na ntongo nde bato bake balambuka na ntongo akeluka mwa lipa na ye mwa mbongo azwi amemeli mwasi ne na bana na ye na ndako bovanda so na limete wana te boza wana parce misala eza te mpo bapesi bino misala te misala ezali te yango boza wana alors barevendication na bino naomona yango eza bidon ou bozo comprendre makambo te ou eza kifanatisme ou nayebi te nayebi te eloko nini osala bino na minute nayebi te mokonzi na bino alobi alliance na ye
coalition na ye eza yango kitoko baza na bango bien bolingi soni moi mayela yokaka na mkoya lelo natiki bino papa FTM ya Kongo Bilolo bo partager bo aimer vidéo oyoyo en tout cas tomoni na mbala nsima napesi bino mbote na famille na bino au revoir bye bye mbala ya nsima tokutani bo partager bo aimer bo commenter vidéo ezali gratuit bo monanga na Facebook Kongo Milolo na Instagram na Messenger na WhatsApp na ba réseaux sociaux nyonso tout nazali natiki bino mpona mokolo lelo au revoir.